Bonjour bandeko, ça dépend place vos alliés, bambote na bino nyonso tout. Vraiment na ye kosola na bino bandeko, likambo eza ko déranger na kati ya communauté na biso. Vraiment surtout biso ba congolais, toza vraiment na makambo moko yo tozokoma kotika yango eza malamu te. Bandeko nanga na ye vraiment kosola na bino suite ya comportement ya bandeko na biso oyo baza na ba site internet. Bandeko wana naza pona na mélanger batu nyonso te, mais bandeko wana ebele baza na respecte ya ba abonné oyo baza ko s'abonner na ba site na bango po balandaka ba video na bango, ebele baza na respect wana te. En tout cas, nasi na kotanga kombo ya ndeko na biso moko oyo même na niveau ya poto awa bata poto babaye garçon wana déjà, mais batu mususu pe oyo baza komona buzo ba garçon wana aza kosala, mais ebele baza kozwela ngo décision te. Tala balobaka na vie 18 ya kundeke koseka te. Yo ozomona mabe moko mutu azosala na famille ya batu, lobi pe ako ko oser koya kosala na famille na yo ko réagir te. Réagir déjà na tango oyo zomona mabe eza ko circuler. Ndeko oyo Alvin oyo azali na soki na site na ye internet soki ya Celeste na ba pasteur na ye ba faux prophète oyo bengisaka bango baya kosalaka ba interview soki mutu akufi bango bayaka kaka kobimisa ba sujet ya ba kisi. Mais toza na niveau ya Congo ba homme politique batu misu baza wana bazosala makambo mabe, ba prophète na ye na ba pasteur na ye bamonaka batu wana te. Frère oyo soi-disant aloba que non azali frère en Christ, ayaki na idéologie ya frère en Christ, mais frère en Christ oyo aza ko oser ya koleka même ba pagano ya kokosa ba titre, et puis ce qui ezali liwa ya moto frère wana akosala ba video ata 4 ata 5 kaka kokosa ba titre. Alvin yo pululu azo akufi ozo kosele ba titre nyonso tu kaka pona YouTube efuta yo ndeko oza libanga te. Bandeko na ngai ya site internet, vraiment ceux qui boza na respect ya ba abonné na bino, tango bozo sala ba émission bozo télécharger ngo boye ba ko penser d'abord na ba abonné na bino, bozo tia na ba misusu bozo tia kaka lokoso mbongo, et bon un jour bandeko ba titre obi ba misusu bozo tia wana ekoko mema bino na justice, ba famille mususu ba sepelaka na buzo bate. Alvin ngaso nazaki famille ya pululu naza mutali boso akomema yo na parquet na justice vraiment, parce que oza na respect ya ba morte, oza ko préférer ko salir image ya mutu. Normalement quand mutu ozoya ko sala émission ozoya ko pesa bato information, il faut ozala sir. Et puis na ba faux pasteur na yo wana kaka le même bato wana ba faux nani o ba faux témoignage ba pesa kawana ex magicien o ngalo babo no bango ba yaka kaka, mais bino moko ne boza wana soit disant bato ba journaliste wana ba misusu oyo boza na ba site boza pe na ba kisi oyo bino ba kisi na bino mona na raté. Pourquoi? Parce que eza normalité obuzo boyo zo sala normalement bato il faut ba désabonner ba misusu aussi bo kangi bango na ba envoûtement na bino. Alvin ozali libanga te. Imagine que yo kufi sikoyo kombo na yo batu balobelaka ngo basalir boye yo kendaki na pululu même na braza kuna pululu amema ki place azo simba kis yo so mona ki nganga ya pululu na braza. Alvin pona nini oza na respect ya ba morte. Likambo Arafat ndenge moko olata yango bandako yango ki frère en Christ na yo ezali wapi yo lokolo zo sakana na Nzambe yeba ke non Nzambe pe aimiliaka mutu oyo aza na respect na yete.
nzamba yokisaka bato ya bongo soni bozo koluka mbongo na ko dénigrer ba image ya bato bandeko nanga ba congolais oyo eza likambo vraiment bato boyebi vraiment valeur na bino bo eza pe na souci ya bato il faut tofungola pe misu na ba site internet oyo vraiment bandeko baza ko salir rien que image ya bato tango ozo sala émission ndeko soko za mutu ya étoile te nyonso tozo prouver que boza ko forcer pour bato batala bino boza ko sala tout kaka pona bo avouter bato mutu azala boyebi ke bato émission bosalaka bosalaka bato a poto po bato a poto ni baza na temps wana ya kotala parce que bazali na ba internet na bango mais respect quand même ya ba abonné na yo Alvin oza frère en Christ ndenge nini yo oza frère ozo yo kisa ba frère en Christ ebele soni na ba faux pasteur na yo yango la plupart bandeko ebele bazo komelanga ba misusu ba sepelaka lisusu na ba site na yo te ba sepelaka pardon na ba vidéo na yo te bandeko mwana mobali o il faut to corriger il faut que se désabonner aza na respect ya ba abonné na yete azali na respect ya ba mort te mwana mobalo azoluka mbongo na internet na façon moko ya kosakana te yo soki bazwi famille na yo Alvin mutu moko akufi na famille na yo babanda kosakanela ye na batitre belebele likambo nini yango soki olingo pesa information pesa information exact ndenge bandeko na yo misusu basalaka ndenge bandeko na yo misusu omona pe yambi pe mutu boye pa azoloba mutu aza na émotion pe bato batali pe bongo yo ozoya kocamoufler kaka kokosa ote nganga ya pululu boye nzoka pasteur na yo mutu azoya koteya mpona nini boza na respecte vraiment bandeko na biso ba congolais oyebi ngai Alvin so nazaki na famille ya pululu nde yo koya kotia caméra na yo te jour enterrement pululu to ba ngai ko buka yango oza na respecte ya ba mort oza na respecte likambo ngo nini yango bozo banga vraiment ba image ya batu te eza ba prison surtout vraiment ba noir oyo vraiment to telemeli surtout ba site oyo ebele boko ko leka na justice pona ko salir kaka image ya mutu eza ba diffamation Pululu azalaki de son vivant Alvin yo est-ce lukaki ko kende ko sala même ba émission na Pululu ozwaki ata ba gaga Pululu otia ele kaka mais tango mutu akufi bozo banga ta masumu te oyebi ke soki nasali 4 vidéo 5 vidéo bato bakotala mbongo ya masumu ndeko ozolia bambongo ya makila ya bato oyo meme ata famille na bango famille na ye bokokanisa te na $5 eloko nyonso toza na temps nango bandeko boza na site internet soki bino boyaki mpona kosali ba image ya bato bolobaka makambo te comme il faut ato yambi invité na faut loba invité tel azoya ko expliquer comment likambo ndenge eza mais yo faut kosa un jour nzamba ko sala grâce que moko na bino akokende prison likolo ya diffamation moko na bino penza kaka na Congo wana kokota na prison ekoza na famille mususu oyo bakosaka likambo te et puis ko bangisa ba misusu mais soki na soulever point na yo Alvin kolanda me ozomona même na ba commentaire ozokoka même pas kotanga ba commentaire so okomi ka ko supprimer parce que bazotake yo ba fani na yo même ba komi ko comprendre yo ozo supprimer vidéo kotia ba commentaire ezate parce que nyonso to ici ba fingi yo mendeko soki déjà ba signe ya boye bandi na kombo na yo donc nzambe déjà zo alerter okomi na suka oza faux frère en crise oza frère en Christ te na ba bande des hypocrites ya ba prophète na ba pasteur oyo bengisaka wana ba mandia ba escroc bango bamonaka batakisi te na Congo wana mboka wana pasi wana ndenge ezozala wana batikali kodécouvrir te pourquoi pasi eza Arafat akufa kaka yo kokosa batitre Pululu akufa yo wana me Pululu na vivant na ye ayaki na site na yo
bandeko na biso ba site internet boyeba ke boza ba email boyeba yango boyeba ke ndenge eza wana tour na bino pe kozala o bozolona soko ozobebisa image ya bato ya ba famille ya bato bakosakanela pe famille na yo bandeko langa ba congolais totelema totala nanu situation ya garçon oyo Alvin trop c'est trop aza na manque ya respect ya ba abonné na ye comme ça yé à partir na yé écoute ya bato ebele bana poto bototelema na likambo ya garçon oyo basala musala na bango correct na au lieu que non banda ko manquer ba respect ya ba famille ya bato pona action na likambo ya ba vue bato bayoka ke non bayoka na émission na ye yeta likambo malamu mais yé akoya kokosa kaka pona propre intérêt na ye bambonga masumu. Un jour, il faut kangabino na bakingo. Un jour, ebele boko payer. Alors, ba Congolais, ba Africains, message na ngana zalaki nango pona bandeko ebele ya ba site internet. Si on insisté pour un garçon oyo, donc yende aza remarqué mingi même na diaspora awa. Kota la même nini ba vidéo na ye ba tuba lembiye. Même isusu pe o ba kolanda. Bobo za ba site internet, il est temps oyo bozo lona boko buka yango. Moko na bino koleka na justice un jour tozali awa. Merci beaucoup bandeko zalaki bongo maman Nicole Moisanza wasela ka bino émission tozo kende wapi ba bonne fête na bino nyonso to. Merci.